Toilette to penzongo ezali esika oyo moto nyonso akoki kosala petit to pe grand besoin dans le calme pe sans inquiétude. Lelo na magazine basango na biso to tambolaki na quelques quartiers ya ville province à Kinshasa pe na ba mapango mosusu pona kosala constant ya ba condition ya ba installation hygiénique. Côté mosusu situation ezalaki kitoko propriété na ndenge moko ya kosakana te okoki kolia pe kosolola kutu na téléphone sans problème. Kasi côté mosusu tika na yo esalaki biso pasi po modèle salité ezalelaki bino moko botala ndenge nini installation hygiénique ezaleli neti kaka esika oyo babokolaka bangulu. Awa peli susu epesaki biso mawa salité moko ya kosakana te moto akoki kosala ta 5 minutes na kati te. Na miko ya basango na biso population balobaki boye. Mbote mama. Mbote. Question na biso ezali eza na belé bino basi mingi bino basi propriété na ba toilette ezala rapenda lisusu te. Parce que les propriétaires de toilette ezate benda rabi et benda malade mingi na nzoto basi pe ya mibali. Conseil européen na bato batara propriété te. Nga conseil na opesa nga komo na mama Rit Mbongo nazo pesa conseil toilette ezate to lupango ozio tikeli mutu moko charge opesi neti charge propriété ezalaka fo kosala tour lelo yo bongisi muninga bongisi yo kozwa ekulusu nyonso oyo bamemisaki Yesu opesi mutu ezala bongo te wana toilette bandozala toujours propriété te mutu wana azana nzoto ya kolemba. Ceux qui bozo sa batour ata ba locataire na ba kolpang boza même moral bokozala na sagesse malamu et compréhension. Ceux qui bozangi incompréhension kanga na osala te batou connaît tout surtout ba madame les français koyeba ming bali ko sala te ata ozana mobali azala ba mbongo ebele yo mwasi obwaka ka lichoté. Merci beaucoup na rolo boye. Si. Soko mona toilette donc soko mona toilette moza salité et ça la roni. Ngai net na ngai nde balakisanga éducation. So na moni toilette eza toujours propriété te na kosala pona na mwasi nga pe na vandi infection e kabolaka ndaku nyonso ezwaka. Infection ezwaka na lipapa okena na toilette oniki infection ezwa. Na elamba pe infection ezwaka mona mutu mususu olega azolumba solo. Ozo comprendre? Elamba ya salité ezwaka infection. Po ezwaka salité biloko peso zolamba manquement ya propriété et kozwa infection ezateka kindumba te infection zora bololenge belé manquement ya kolia soki ezape na propriété te okozwa infection. Merci beaucoup. Pense olandi mutina malamu to moko mona lelo toilette eza place moko hygiénique kasi la plupart ya mabote belé bakoma kosala ba petit besoin na ba peau pona yo monyango ndenge sikoyo kosala petit besoin na peau ezotala le mususu bato mususu na mapango na bango baza na toilette propre te sikoyo neti biso basi tozwaka mingi microbe a partir ya toilette yango moni bamama ba jeune sere bakoma utilize mingi bakantine ba moke wana asala toilette po toilette na bango eza propre te me neti ndakisa na biso awa toilette na biso eza propre tosala na biso besoin na biso ka na toilette. Mais nakoloba boye toilette batiaka epe na liboso lupango toilette faut na sima ya lupango et puis toilette il faut babongisa nga constant asali neti na ba Kinshasa awa mutu akotonga ndaku mais toilette donc abongisi yango te donc eza esika moko négligaka yango eza nango salité pona nini eza nango toilette mais toilette eza esika fo ezala propre parce que tosalaka besoin kuna na minute wana pe osali besoin kuna ozwi pe microbe ebele donc toilette eza eloko moko fo toswanaka yango nga na mama KDC bateya biso yango mama biso Marie José ateya biso yango alobi eza toilette eza eloko moko bino bobosanaka net na biso wa mama biso nde tosokola toilette eza eloko moko tobosanaka yango yo mama soki ozala balocataire na lupango fo osala tour fo bosomba kisi bosokolaka toilette ezala propre parce que malade ebele tozozwa yango na toilette.
Merci beaucoup na ke osepeli kosoana biso moto na biso ezali boye toilette eza esika oyo tosalaka babesoin na biso kasi la plupart bato ebele bakoma asali petit besoin na ye na mpo akeboka na toilette mpo na nini bongo bon mingi normalement so bakomi kosala bongo parce que na toilette ekoma vraiment désordre salité bosoto mingi bosoto wana normalement ezwaka mpona biso bato tozoyeba koentretenir baplace na biso oyo ekoki kosalela nzongo inene te normalement nzongo inene fo ezala na esika moko eza approprié eza normal parce que mpo eyede biso mpe kie soki okei ozala très à l'aise malade même pas ezala mais vu surtout na hôtel na koloba mpo na bana basi mwana mwasi soki aza na posa ke asala sel to besoin na ye asala besoin na ye il faut place wana ezala approprié la plupart tokoma osala constant fo asala na vase asilisi vase ake kobwaka bon eza nango bien mais normalement eza mpe bien te eli kolalisa ke bosoto eza makasi na endroit na biso oyo tokonaka kosala babesoin na biso et c'est pour cela tosenga aide na bandeko na biso toza na bango aux environs partout bayebaka koentretenir esika na biso ya to bongo message nini okopesa mapango ebele to mpe mabota ebele oyo batiaka propriété na batoilette na bango te bon message oyo nga nakoki kopesa eza ke tozala na mentalité ya bomoto po mingi tobungisi mentalité ya bomoto tolika kosalaka makambo kaka na osala no kaka ti kosala donc bomoto na biso eza sulu te donc tozongisa kibomoto totia propriété mpo nde propriété yango nde memama papa mbote motuna na biso lelo ezali toilette eza esika oyo tosalaka bapetit besoin esengaka ifo ezala propre to mpe bopeto kasi tokoma komona mingi bato misusu bakoma asali petit besoin na mpo akebwaka na toilette mpona nini bon mingi ezalaka bana basi po omoni mpona bakima ya réflexion soki toilette bakima ya réflexion po omoni bango bazalaka facilement na kopate bamicrobe omoni bakoma système moko asengela po ake asopi mais omona mpe mingi nde mosu mona asopi ola tie mpe na kati ya libulu omona mpe monsieur epanzani na pembeni alors non tiango na kati ya libulu ekota te toilette eza na infection aseke elingi kolobake balalelaka propriété nango malamu te bon en tout cas normalement mingi bato neti ya babulu oyo eza déjà de batonga fo donc kotiango soin donc propre donc olia mpe na kati po osi mosu mona okoti mpena te okodameno mpe na kati elingi kolobake toilette eza esika oyo fo ezalaka propre siko bato bataka propre na batoilette te conseil nini okopesa bango bon senga bango fo batiaka batoilette propre po omoni santé de hygiène ezaka hygiène tozongo na classe santé tout d'abord merci beaucoup ok volume question na biso ezali la plupart batoilette ebele bopeto eza mokie propriété na batoilette mingi ezali te tobika so bopeto na toilette ezali te ebendaka maladi ebelebele bongo conseil nini okopesa bato mpenza batiaka propriété na batoilette na bango te après vraiment mingi biso na kinshasa eloko oyo ezali malamu mpona mituna wana toconseille bapropriétaire ntango oza propriétaire oza na bamaison à louer faut prévoir toilette no kitoko parce que soki toilette ya kitoko c'est-à-dire bato bakozwa vraiment microbe te batoilette conseil mingi na kopesa na bapropriétaire baza batoilette ya mabulu parce que ngai moko notokofivre yango nde naza boye bazwaki bainfection mais tandis nasali ntango mosuki nakutanga na mwasi te infection ekuta wapi nakoza bongo mingimingi na toilette ete konga na lokofutela ya mabulu mosusu okuta bakangi babilamba
mais babilamba wana bakangi on azolongola salité na ye atie so na nini donc eza kitoko te un salité wana eza domination ntango ozomona salité ya moninga lingi olobaki parce que toilette eza place ya mabe toilette ya place ya mabe ezalaka bevocation ya esprit satanique donc wana mingi balopanga ndenge wana soki omoni wana kovanda mingi te parce que bazozwa domination bazokomota chance na yo donc conseil vraiment na kopesa na bapropriétaire oyo bazozwa baninga biso balocataire faut prévoir moso toilette na kati ya parcelle faut prévoir bombe. Mbote mama. Mbote papa. Ba question na biso ya journal lelo ezali tozomona la plupart bino bandeko basi na ba toilette na biso tomonaka mingi ba toilette ezala na propreté eza salité makasi et tomoni ke soki toilette eza salité yango ne bendaka mingi maladie na banzoto ya bino basi pe biso mibali itani okopesa bato basala propreté na ba toilette ezali ke mwana mwasi esengeli kosokola wese po wese so eza propre yo mpe nzoto no mpe ezala propre mpe na se na biso basi mooza befese wana ekezala te nini okoki kobakisa ya malamu mingi mpenza na bandeko oyo misusu batikali bakoma mpe na basystème ya kozwa salité batie na po bakibwaka parce que bakokima salité na place ya salité atia na po akende kobwaka akoki kosala salongo te bakoki kosala propreté te na toilette na ye conseil okopesaka bato basalaka propreté te na batoilette ngana bapesaka bandeko basi mwasi esengeli mpo kosukola wese ntango ozosukola wese eza propre motu mpe auta mosika ntango oya po ya kokota amoni mpe wese wana eza kitoko sikoyo so yo na miniti wana osukola wese te omoi te eza kitoko te biso basi yango tozososokaka bamaladi na nzoto mpo na bongo.